Bien-aimé, shalom. Bien-aimé le Seigneur, ce que c'est parce que dans les réseaux sociaux, ils ont battu oyo batelemi na kombo na na ndenge ya mabe. Alors ils ont bandeko mingi bobinginga bolobi na frère JF ne répond pas. Il ne faut pas répondre. Ba sœur na ngai belé bobengi, ba frère na ngai belé bobengi, bo pekisi ngai ko répondre bangote. Ils ont battu ba mesana ko swana na internet. Ils ont battu ba mesana ko finga na internet. Bazo koti sayo na buzoba na bango. Baza na katia poto balingo po kota na poto poko masalite. Mais na vandi na zupe ba coup de fil, il y a un frère aussi qui m'a appelé, Joël Kitenge, que je dis bonjour, mon bala maman Sidonie. A dit frère non. Il faut quand même éclaircir bateau. Et Nzambepe Molimo Nzambepe et Sunginga, que il faut qu'on éclaircir. C'est bien qu'on éclaircir. N'a ko kota bitumba na bangote, mais n'a ko éclaircir, c'est très important na éclaircir. Na yango avana banda fona sambela. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, papa merci. Papa tala mission oyo pesinga Nzambe. Tala bana na satana bakomi ko telema. Basangani na bana malamu pe bazali na bana satana pe bazali papa pona koluka ko détruire ministère. Yango zo telemisa biso papa pona ko combattre mission na biso ezali papa pona ko benga na ba faux serviteurs de Dieu na ba musicien lokuta na ba lera ba melra makila batu na ba politicien ba yibaka mbongo ya l'état pona ko détruire mboka biso tozana pona ko dénoncer misala na bango et si que so bakangi bana Nzambe po bana Nzambe bazala libérer. Mais papa na ngai tala balinga ba koti sanga na makambo nga na yebite yango papa na sengi molimo centre Nzambe pour te éclairer ngai pour te na ko édifier bano yayo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec un esprit de colère, la colère sainte, parce que naza camarade na bangote, na yebi ata mon côté, na mon ata mon côté, mais bazo tianga na bituma na bango ya bana basi, ou izata na niveau na ngaide. Alors il faut na ko éclaircir. Karine oyo bino bozo bambela ngai, na yebi karinité. Na tikala komona karinité na misu na ngai, ni na vie na ngai. Bomona kasala ka ba live, esi boyoka ya tangi kombo na ngai. Bomona kasala ka ba fête, esi bomona nga na fête na ye. Bomona kasala ka ba makambu belé, bomona ngai. Un peu de respect. Soki ngai na lobaki ki aza Nzambe, ezanga te Nzambe. Bakolo ba prophétie nza bakolo banga, la sala ba prophétie na bato belé, na ba frère Lando Pembele, na ba Jordan Kousa, ti lolo baza azano na mokili Jordan Kousa, baza bato belé nga na loba baza Nzambe, même Emene akufa na loba baza Nzambe. Mais pourquoi bolobelanga pona bangote? Ce que vous avez na guerre na bino na bakarine bo bunda bitumba na bino bo tiangate, aza ami na ngai te, aza copine na ngai te, aza mwasi na ngai te, aza mosika na ngai. Eza même pas pour aza leki ya Guy Mokonzi qui est mon ami. Même aza soka aza leki ya Guy Mokonzi, soka zo kota na terrain na ngai, na ko dénoncer. Il faut un peu du respect. Bolubi na dénosaka, comment il s'appelle, Yvette Kalombo. Est-ce que nga na dénosaka Yvette Kalombo pour na bituma na Karim? Ou bozol baka pour na bilobela? Yvette Kalombo a kota ki na terrain na ngai. Biso tozo ko dénoncer ba faux, biso ko dénoncer ba faux serviteur de Dieu. O bakanga ba na Nzambe na makamba lo kuta ya ba dimi ya ba ko bimaka na bango ko kosa bango ko lera ba mbongo na bango. Na lobaka meka lamba ya Nzambe te lobo moni na lobango kala le lobo moni bino moko e bino na miso batu akenda wapi. Alors Yvette ayako kote la meka lamba yi. Souvenez-vous nemba même Nzembo Maike Kalamba Yindoki mobali ya Yvette Kalombo chor na yan Yvette Kalombo akotaki na terrain na ngai. Soko koti na terrain nga na zo dénoncer moto mais il faut assassiner au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire aux ndenge moko. Voilà. Saratola, yepena yebiete na mona pété. Pourquoi n'a pas la vidéo pour la Saratola? Parce que
Fali basi na mbale bazo ko swana. Est-ce na kota ki makamango rien. Ngane ko kota to na moni Fali ba ki ko kangisa saratola. Ndinga na ko kota bi Fali. Mais calme na nde basi na yo. O kangisi pourquoi? Ceux qui basi no baza calme. Batu ba olobela bango te. Peza na groupe bazo olobela moso yo, groupe ba olobela moso, ceux qui so sepelisa yo. Voilà. Ba guerre ba maman ne basuna ka internet, mona kuna soki ba kombo na tala kangote na biangote. O ndenge bo finga, bo isanga journée sina ko kota bitumba ya maman moko ba finga ka na internet journée. Journée. Ce n'est pas mon niveau. Tout ça toujours contre yango combien de fois to le bag ba maman on a faut batika ko finga na internet. Combien de fois? Mais tu kota makamangote pour un tel la finga un tel, na ina kote l'intel, un peu du respect s'il vous plaît. Un peu du respect. Je suis un homme marié. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme charismatique. Un peu du respect. Nako kota bitumba na binote. Nako landa bino na poto te. Et ça te que ce qui na prophétisa qui pour na Karine. Bolati singa na buzoba Karine. Na via Karine. Na makamakin bolati singango. Un peu du respect s'il vous plaît. Bomona ye. Un peu du respect. Bokeba. Moi je suis un serviteur de Dieu. Ton diable va nous frapper bino, ko frapper ba vie na bino, ba santé na bino après bokolobani. Bokolobani. Lise manzambe. Soki nga na taka lise manzambe. Pourquoi? Parce que lise manzambe aki ko kote la mobali na ye blesse manzambe. On a bien blesse ma satana. Aki ko kote la ye. Lelo mo ki le pesi nga raison. Bomoni ba neve na ye propre ma ba bimisi. Na mama lise ba bimisi. Donc on a taka lise pour na plaisir te. Et puis lise a le bagaza mo sena nzambe. Ngana tekaka basali ya nzambe ya lukuta basi comme ibali. Ngana za faux serviteur de Dieu, un peu du respect. Buluka ngana mwasa mutute pi boku yokaka jamais. Buluka ngana mbonga mutute buluka ngana jamais. Jamais, un peu du respect. Buluka ngana l'église bâtiment wanate pona kanga bato en otage. Babe anga papa molimo. N'importe quoi. Biso za bato yeso akufela. Yeso ayika tunga ki église bâtiment te, atunga ki nde bato. Moutune faut commander ndako, yondo commanda kwa nzambe. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Biso le to banda kwa nzambe. Molimo nzambe vande 4 na biso. Badime belu ni so za ba révélation à Yesu. Alors bozo tanga na ba bêtise na bino, bozo tanga na bitumba na bino, hein? Bozo tanga na ba cacophonie na bino. Soki nzamba pesi prophétie. Prophétie nzambe eza na tana yoto na ta nzambe. Kote na biro monde batuka ba Paul azo boma ba chrétien. Paul a boma ba païen te me ba chrétien. Mais nzamba ba ki mo anika yewana. Bomo le Paul nenga teya. Alors soki na lobaka Karine za nzamba, ezate qu'est-ce que naza mutu na ye, nazalaka na ye, to benga na ye. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même blo asala na landaka ngote, na bino baka mabino bosa na landaka ngote, sikonde batu ba ti bozo tena ba kombo na ngana ba photo na ngana yebi na ngate batu nde bazo benga ngai, frère Jeff tala ba tia ba kombo na yo. Ser moko la danoise, o lobaka paza ser na yo, mena ko wanga na ngope desko le na wanga la danoise. Na lobaka la danoise ser na ngai, pok bitu momo na zaka na mono asala ba vidéo na bia. Vraiment que Dieu te bénisse. Ata le lo sali ba photo contre ngai. Ata ozo finga nga pona mama Karine, nga na finga yote. Naza no problème morote, na finga yote mama. Na fingo po no sali ngani. Ozaka na kozanga ko yeba. Ezaka ba internet na bino nek bo mesana ko finga na ba msubu zaka soki na ba Paris, na ba Belgique, na ba Hollande, soki wapi bo finga na katongo midi pourquoi ko sala ba live ya ba 5 heures du temps, nete so bo lamba ka l'air nini so bo zaka na mibali ou pas na yebité. Mais moi j'ai une femme. Une femme qui prépare pour moi. Une femme à bongisaka ndako nanga. Une femme à kendara pe musala. Beaucoup mo na jamais na ba live na bino. Yeba banda ko luba. Naoki so batmo ba zupena kumbo ne batina ba bêtise. S'il vous plaît bolongola ye. Aye bibinote, bo yebi payete. Asa pe na makom na binote, c'est une servante de Dieu, maman Françoise. C'est une femme de prière. Même dans internet, dans les vidéos, dans le monde, payé. Alingane makambo na te. Un peu du respect. Un peu du respect. Donc, boza la bitumba la bino bozo bunda, bo bunda ne bo mesala ko bunda. Bo tika ko tia ba kumba batu misusu. Bo linga te batu ba kota la bitumba la bino salite. Jamais ngai na koya na bitumba la bino ba mama.
bo finga na katongo midi poko bo banyango lelo te bo bandi ko finga na banda kala intel ngasi na kote la nani na kote ya bitumba wana te soki na kote li mutu soki na ko attaquer mwasi moko c'est que mwasi wana akoti na terrain na ngai non dazo critiquer pasteur moko yayi ko kote la pasteur wana okuzwa masasi na yo to dazo critiquer musicien moko bo yayi ko kote na makambo na ngai na okuzwa masasi na yo mais soki za makambo bino ba mama ndenge bo mesana bino ko finga na katongo midi pourquoi soki pe bo balaye soki pe bo balate soki pe bo divorcer soki boza ba veuve soki pe boza ba nini na bina ngati na ba vina bino te bosa mama bino mais so bozo kota na makambo nanga botika na makambo bino et que bozo ba bo solo te mais Dieu va vous frapper parce que c'est la parole bo monanga jamais na critiquer pasteur mo ndenga lukuta nyoso na lobaka na tchaka na ba vidéo bo moni vidéo mo kasala alenga na lobi na ko sila mutu makambo te mais tant bozo ba makambo nanga et que bozo ba lukuta mais Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper sévèrement. Voilà. Na lobaka lo moko be Karine yana batumi bale bazulu ka ko bumayo. Voilà. Tant que fait abimba ndiko finga bato. Ngala na lobaka ifeta lo basan chor. Poko takana makambo nanga meka lamba. Na kote la ka ifeta ite pona Karine mais non. Ifeta babanda makambo mo kala ya ko swana na bentene et sina kota. Tanga yina makambo ya kalambai ale akumi cible voilà et puis ngana zamu tobona bosa na ngai ce que le loi zongi normal na bosani ata Moïse mbie so zongi normal na biso to yaka loba na NT ba tutunga na denosaka na yina mutu moko tenga za mwana nzambe mais kalambai oh même ata ba fina nga ba kofi ba fali tout le monde ba we na yina mutu moko te to ko pe na zela pesi mbote so bombote na leki nanga so ene ayini na bitumba akuzoma kamla ya. Ah ben oui. Ah oui. Nga banga mututi. Nga banga nzambe. Pona za mwana nzambe. Me muta mukili, muta masumu na kubanga ite po na bike makamazo sala eza molimo ya Satan te etinda ye. Aza na kati ya makambo ya salite ana yongo mbota bonga na kubanga bango te pona bia za mvuti. Eza mvuti ba mozo tinde a détruire basi bato a détruire bana bato a détruire a ko bundisa nga eza muta bonga na ko saka na ete. Voilà, ba maman ya YouTube boza na bitumba na bino nengo mesana me bo banga nzambe na kotangela bino verset moko nazana Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12 parce que biso bana nzambe faut toi associer nzambe na makambo bien aimé le Seigneur je mets mes lunettes pour na tanga malamu pour ceux qui na tangi mabe tango nzamba ndo ko frapper na you na ndaku na yo na vie na yo na makambo na yo na santé na yo okoloba tam so fo frère Jeff atanga ka version na mabe yango na tikaka makambo internet te. Je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, voilà, à cause de moi, parce que c'est à cause de Jésus-Christ, de vous avoir audace, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Prophètes. Lapida bango bouma bango pour la vérité. Jean-Baptiste aloba vérité kata mutu. Voilà, mukile lingi vérité te pour mukile na masumu. Alobo memanga na masumu te. Bona poto comme ça mutu salité. Ndenge bo sepe na bino boza. Sope ba foot bien aimé. Sope ba foot terape binoi na makambango. Wana za problème na bino. Ngai na liaka na mbongo YouTube te. Moi je travaille et je gagne très bien ma vie. Je vous dis la vérité. Sans orgueil, je suis un enfant de Dieu. Na zela kambongo YouTube ite. Yango jamais ko mona nga na journée mona sala 5-6 vidéos jamais. Na semaine mona ko sala mibale si j'ai le temps. Na ko sala misatu si j'ai le temps. Voilà, ce qui nous a pas pessinga temps. So pas pessinga message. Mais na ça je suis pas derrière YouTube pour na mbongo feya jamais. Na gagner ka vie na nga na motoki na ngai. Un peu du respect. Ce que bolingi poto botikala na poto mais bo libérer bato misusu. Un peu du respect. Bo kabelanga ba camarade, bo kabelanga basité, bo kabelanga ceux qui ba nanité, ba fanatikité. Nazana ba fanatikité, moi j'ai des frères et sœurs dans le Seigneur. Un peu du respect. Au nom de Jésus-Christ. To binata moke bande konanga to kata nzembo,
na kombo na Yesu Kristo elongola suma bakanda ya bato masumu. Moya moto basomba tate Sokyo baby sema kozanga lola Yebanzambe tango sana bomo Sokyo kufina masumu kozanga lola camarade ya mabe mpe bazali na mabota mingi banoki bazangaka te mbongwa nani uzuwa ekumba bachanse na yo kaiba ya libala kaiba mabota mpe banatourage nzambe vraimen azali bolingo me biso tozanga nde bolingo na mokili tolingani te bitumba na koswananga indoki pe na famille moya moto basombaka te soki obebisi yango kozanga lola Yebanzambe tango zanga bomoi soki okufi na masumu kozanga lola okonyaka satana na bademo na ye Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. congodialogue.com